émission to solo la yango na Mamour Lompinga na pesi biso bambote bisika tozali bachar internaute na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV ya Mamour apesi biso bambote balobi mwana mwasi atombola nzamba Israël pona grâce ngolu kolala kolamuka eza habitude wana yona nga tolala ki toyebi kolamuka ezalaka sije malamu pona nga ya kokumisa nzambe yambona mona yoyo mona nga mais soki nayebi kaka ozana bomoi osalinga signe de vie ezalaka sije na ngai Mamour ya kokumisa nzambe ya lola wana bisika bozali ya Mamour apesi biso nyonso bambote nzambe azwa na elokumu nzambe wasali biso grâce to mona na lisusu na mokolo na lelo bande kwa ya Mamour a présenté ba esquisse na ye na ba téléspectateur na biso nyonso oyo balandaka biso Océan du Congo Banabilaka TV o bolandaka ya Mamour a s'excuser par rapport ya émission oyo uti koleka ya yena papa na biso bidi Yakobo bo remarka ki mwelo komoko ezala ki wana na zumwa ba appel ebele lokola appel ya tonton na biso Nene Gonsalves kobenga antivirus de Belgique alinomo kemiso ya nzambe kobenga Mamour balobi Mamour c'est quoi au juste bandeko ya Mamour a présenté ba esquisse bongo bandeko yo babenga kite kasi ba imaika na motema ya Mamour a s'excuser devant bino bwebi parfois il y a de temps que tant on a déjà liboso côté déjà en scène caméra zawana il y a des moments où on s'est plongé au boss niveau même que il y a une deux fois il y a quoi et na s'excuser devant bino nyonso maman Océan du Congo groupe technique Napso Mobimba vraiment na c'est excusez liboso na bino lelo ya Mamour aeli biso nini émission ya lelo o ya Mamour aeli biso likambo somo kaka ndenge na lobaka sipen pin maya vale likambo grave likambo somo Mamour aeli biso likambo somo maya vale super pin le baka ya Mamour balobi bakolo baloba kolia na mwasi kolia na ndoki baibo keza ya solo to lokuta po ya Mamour pe mwasi na ebite na ntima yango to na boya yango bandeko lisolo ya Mamour aeli biso lisolo na biso salami awa na Luanda précisément na Golf Doge wana bisika numéro oya Mamour aeli biso salami bandeko na ngai bola nanga na bokebi nyonso bandeko lisolo to ebite to sunga to boya na biso to silika mais bocha na okanda liboso te bomeka na ko sunga bato maelo bozola na biso peut-être pe boki ko pesa biso mwa maele moko ndenge ni to yiko bimisa likambo oyo ekelela ndenga malamu bandeko na ngai na eke kozwa lisolo oyo bandeko moko abenga kinga a contacter nga lobi ya Mamour likambo oyo eusko komela ndeko na ngai ya mwasi cousine ngai propre auto zalaka na ye cousine nga bande koteka fufu na Golf Doge na wenzi na biso awa ya Golf Doge bande ko loso bazana kila maquillage aki angola ba yebi déjà Golf Doge ba pe bazaka na mikili ya poto ba yebi déjà Golf Doge pour bafanda na kati ya angola ba o baleka na merci angola bandeko ndeko na biso mwasi abande koteka fufu na kilamba kiash awa na wenje na biso ya Golf Doge azoteka fufu akutana kina ndeko mobali moko pe aza commerçant ndeko wana ayebaki ko pesa coup de pouce bayeba ko lingana ndeko mobali ndeko wana ayeba ko sungia longoli na mode fufu akotake na mode loja tolobaka loja cela veut dire maison akoma kila dona ndeko wana ayeba vraiment ko sunga ndeko mwasi kasi na libota ya ndeko mobali bayeba ko mwana mwasi wana te basepela ki na été parce que bango penza bazalaka na confiance abasi ya pemete ndenge lisolo ebetami ya Mamour abetaka ndenge lisolo ebetami bakapena na confiance ya basi ya pembete bazaki na confiance ya la fite bai na confiance ya la fite nzamba pambola mwa libota yango vraiment bazape libota moko soudé mais tellement ndeko la banga mobali alingaki mwasi na ye na bolingo ya solo ayeba toujours ko convaincre famille na ye et puis bayeba ko vanda bavanda ki ndeko mwasi pe alakisaki bango caractère malamu nzoka ndeko na biso ya mwasi ti azo vivre na ndeko wana ya mobali azalaka bongo lisusu na mobali akotisa ye na mboka oyo Angola mobali abengisaka yaka na ye awa bakabwana na bango me bakontinaka na bango na bolingo bavanda rasunda kumoko te me bakontinaka kaka na bolingo normal ndenge kaka ezalaka bazalaki na ba projet na bango nzambe asunga bango ba voyager bakende poto bongo bazongana na libala na bango bakende kofanda ndeko mwasi wana ayekozwa ndeko mobali bolingo pe eke kote kuna ndeko na biso ya mobali akota ndeko mwasi akoma koluka koyako
kolengisa ndeko mwasi kobangisa ye kokrimase ye na ba maloba moko boye ya pasi ya kotuka yeke na koboma mobali obozana ye yo mobali nyonso kolinga na ngolanga na koboma ye soki kaka yo penozi mobali na ngolanga ifo na boma mobali wana endeko mwasi selon ye ndenge abeteli bandeko na ye lisolo abandaki koprotéger papa na biso oyo bazali ko vivre bango mibale abandaki ko protéger ye abandaki kolinga te ke makambo wana ekoma epai na ye aza ko protéger bandeko na ko protéger wana bavandaki toujours kokutana ndeko mobali wana mais atikala koyebisa mobali na ye likambo moko te bandeko likambo songo ezali nini ndeko mobali aye koyebisa ndeko mwasi alobi bon bandeko na nga basi ba voyager totikali na biso vraiment lisusu mingi te ngai pe na préféré to voyager na biso ndeko mwasi alobi otenga pena poto ezaka vraiment baguna nga tenga pena azaka na lingana nga poto te poto eza nango mabe te mais eza bashwa na ngai te namona bato basufraka kuna bamisala pasi déjà tozalaka na biso bien na tovanda na biso ka dezoza mapango na yo toke kosala ni kuna na poto or kuna aza na projet pena ndeko wana bavoyager mais pa ya mobali azosunga ye aboyi poto alobi tobana na biso ka tofana na biso tobana tosala vie na biso bandeko ndeko mwasi ayebisi ndeko mobali babalana na bango basala vie na bango awa na ngula tango toyoka esu bapote komi su poto bana komi pasi tango ape na kokana nga vie akuna te mamusu na kimi komi basi bakimaka mobali tango ayoki maloba mwasi na ye basololi mobali aye kolinga babalana bandeko ne bayebisi na ba confinement na ba covid makambo ezokende mabe biso kutu nyonso totonga bandako mena miso totiki na kotonga po toze ba place tozokende te doma ezozonga te ezokende ka ezoke toyebi te covid ekosila mokolomi po moni match kaka babimisa ngo na nzela batiango 50 kwanza yango na yoka ntiki ya covid stratégie sili covid ezocontinue maskara nde bakitisi batie 50 mais covid awa ezocontinue je ya confinement eza kocontinue ndeko na biso lokwa azali na bolingo ya mwasi na ye ayekaka kobala mwasi na ye bandeko bon lisolo nazobeta déjà na ngola tokotia une semaine parce que c'est ezalaki samedi passé tozokende vers une semaine ya lisolo oyo bandeko nanga ndeko na biso ya mwasi bapreparaki libala na bango basali 3 ans na ndeko na biso ensemble baprepare libala na bango babalana e wana bakendaki kobalana na bango mwana mobali wana ye kobenga ye alobi nga na yoki ke basali lo déjà lambamento ezali mariage coutumier basali deja lambamento nde basali lo lambamento nga mpona libere yo na vie na ngai yo peno tikala l'aise jour ya mariage religieux na ifonga na tosala despedida donc nga na tokabona topesa na au revoir il faut ezala kaka mokolo ya mariage religieux na yo ntango olati mpenza robe avoile oyebisinga mpenza na elongi nango olobi olinga lisusu te ndeko mwasi akima ndeko mobali bamonana na susu te me mwayebisa mpe mobali na ye ezali te ayebisa ndeko na ye mobali na ye ezali te bandeko jour ya libala ya ndeko mwasi jour ya libala ekoki bazwi mpe sale na bango tellement aza mpe mwana golf doge bazwi mpe sale kaka na golf doge salon na bango na golf doge mpo basala libala na bango bandeko kaka wana jour ya mariage bauti mpe l'église bapamboli bango bake ba premier de mayo babaluki bakangi bafoto bazongi kaka ndenge ezalaka bakoti na kati ya salle bois entrada fete ebandi cousine oyo abetelinga lisolo oyo yenda asimbaki telefone ya ndeko na ye ya mwasi yenda asimbaki telefone ya ndeko na ye ya mwasi amoni kaka numero wana ebimi ebengi tellement ye mutu azokende kopesa mwa barecardo azozwango azalaki mwa charge azalaki proche ya ndeko na ye azopesaka ye batelefone solole bandeko na poto bazobenga bakamarade mwa bapele video kaka ndenge bandeko na nga ezalaka ndaki kozwa appel wana atali achamar atesan aye komona ke ezali numero ya garçon wana ayebisi ebima libanda nga naza libanda na telemi pemeni ya véhicule na bino oyo bosalelaki libala soki obimi te kaka na butu ya lelo makila ya bato ebele kotangaka likolo na yo moko soki obimi te bandeko ndeko mwasi akokaki somo ate na bamessage aye kositele ndeko na ye ya mwasi ayebisi sava kasi nabima na libanda po makambo ndeko ngokende feti na nga ekoya kobeba ayebisika mobali na lobi na kei casa de bain eza toilette abi akei kose soulager bandeko kokende mwasi akendaki ndeko mobali pe kuna sentiment elekaki balobi lokwa yepa linga papa na biso Josa nyoka longo vimba mobali azaleka na feti vimba kaka
azo vimba kaka na feti po boy bino moko boye bi feti ya casamento ya libala ndenge zalaka papa na biso ko vimba ba lobi anyataki mokonga nkoba pe jour nganya tipena mokonga nkoba ya solo donc mwasi na ye abimi bandeko to comprendre pe lo comment parce que awa na ngola na loi na biso abimisaka mwana mwasi oyo aza na robe ya voile libanda te ata telefone na ye sonné babimisaka te siko to yebi te a convaincre ki ba sécurité wana ndenge nini pe ezalaki na ndenge ni po mwasi abima penza na vestidu na ye ya casamento akende kokota na kati ya mutuka bandeko eza pe lisolo biso tozwi tokokoluka pe toyeba titi na kati te po nyonso tu ezaka ya koluka koyeba te bandeko ya mamuro likambolo kita grave likambolo kita compliqué ndeko na biso ya mwasi afungolaki jeep akoti na kati ya jeep ndeko mobali pe akoti bafandi babandi kosolola e wana babandi kosolola bandeko ndeko mobali alobi lokola ngana yo lelo tozo silana nga il faut na yeba yo ya suka avant mobali no akende ko yeba yo na nuit de noces ngai nde faut na yeba yo ngai nde il faut na yeba yo ya suka pona kotika la suko yeba yo te ndeko kaka ndenge bakolo balobaka masuwa ekufaka pe na libongo donc masuwa edindaka pe na libongo bandeko masuwa yaki kodinda na libongo Satan alandaka biso partout tozali kaka nde tolobaka diable aza risé aza vraiment risé bandeko ndeko na biso ya mwasi alongoli ya ye bilamba ya libala na kati ya mutuka oyo euti komema bango abandi bongo kosangana na ndeko mobali wana po bakabwa na libela na kobanga ke bakoboma mobali na ye bandeko na ngai soki pe ezalaki ya 2 minutes te 3 minutes te lokola ka nzambe azalaka juste atikaka ba oyo ye pe ka te bakende ka bongo ndeko ya mobali propre petit frère na ye azape kambiste basombaki ba basalaki mo organisation na bango na baninga basombaki mo ba vinyo na bango na ba marula na bango ndenge ezalaka toujours et ayeko tout na grand frère na ye ba vinyo na biso to sombaki ezala les grand frère na ye sabi non na voiture biso to yelaki automatela kinde ba vinyo ezakuna na kiti ya sima soko fungoli okokende bande kozaleka likambo nzambe eza na likambo mutu te po mwana mwasa ndenga zaki na télécommande wana ya mutuka akoye ko bloquer mais akoye ko bloquer te ndeko ya mobali pena sentiment ti azoya na sentiment afongola portière abenda boye akuti ndeko na ye mwasi ya ndeko na ye déjà likolo koto ezate na se basi batomboli donc akuti bango a flagrance ya mutuka oyo bango babaelaki aperdaki contrôle aibai ko beta mwasi ya ndeko na ye likofi pena ne longi donc longi pena za rovima kutulaki matutu et abane ko ganga sokoro do batu ba ye bazingi mwana mwasi oyo lo baba mongolo didi babeti mobali babeti mwasi bandeko eyindi tango batu bakomi nini ni bana nini marié abimi bandeko mobali abimi na salle aya kotala mwasi na ye o ye awuti kobala oyo alobi bakenda bango poto te basala vi na bango na Angola na eta oyo akutelaki ye bandeko ndeko na biso ya mobali ayebisi osalinga boye pona nini soko zalaki na posa na ngate pona nde okondima tokoma tina niveau oyo Nzamba lola o permettre na sima touche ya boye pona nini bandeko na biso mobala longola ki shosi bakanzaki azo bamba mwasi nzoka bandaki mbango banda bandi mbangu mutu e baby na minute ya maman azo betela bino lisolo ndeko mobali bazo préparer akende scène pepe awa mutu ezo sala te bakangie malaria plus 4 plus
oye be azaki dana malaria tia zo bala mutu donc eza choc eloko mwasi asali eke kolamusa malaria na kati eningisi bandeko mutu ya ndeko mobali eza sumala mute bakoluka ndenge ni bakomana ndeko bakena SNPP ndeko akomi koloba loba ndeko ezo simba te ndeko mwasi tokomi wapi bana nzambe ndeko na ngai okomi pena na kati ya sala ngoya osipe loboko no baladize obadi pe ngana yo pour les meilleurs pour les pires on a type na ba jango coin kaka le même jour na pourquoi baninga bayema ka sata simbi touché et puis balobi mwana mwasi na kota kina nzembo kitoko bandingo na kati ya sala sata simbi touché te sata simbi touché te pour sata a simbi te yonde simbi touché ndeko mwasi tango ndimi relation moko kata ba relation no sozana ngo atambongo kata relation nanyango asimbi touche famille simbi touche nanyango asimbi touche famille oleto ba sata simbi touche mais toi ma famille simbi touche po bitumba les deux familles ezako kita grave famille a mobali balobi bazongisela bango kaka mbongo sur les champs ba discuter kutu eloko te bandeko bongo na minute to koma na système ya kaka tango bino bozo pesa mbongo biso pe to tchemba la moko po ba famille kotizaka lisute mabala kalezala ki bien tango ambaya na biso ba mama na biso bazali ko bala ezali pe no na famille ya mwasi et cotiser ma mususu pe ka 2000 1500 le la famille moi c'est comment hôtel la ka mbongo euta ki pa ni mobali de comment ka mobali na combien moi mobali discuter combien 1500 tout élément na 1500 tout élément on a parce que ce qui a pesi biso to kata kaka 400 pour na cadeau ou etika to chemba mona fête nzela mukuse ya mwana famille moi c'est chaka lisusu le côté le baba za na bango na baza ba moyen na bango baza pe na amour vrai pour basala ndeko na bango ebi ke eyaka deux fois te une fois avec action mais mingi bandeko moi bandeko ya ba vie ya moi na sema kasi relation penza ya boeza te bandeko to koma kaka ke facture qui t'a pénaté tant on va discuter facture qui t'a pénaté pour so ekiti ko sala mabe so ekiti ko sala mabe parce que ndenge za na biso photo tiaka ka mbongo na so ke bimi to joli bango sale mais to joli bango eloko moko ya on va moni ba facture pe lelo toi ya facture comment élevé pour cotisation et la sous te comment ka oye uje kota mobali to bambi oh mariage c'est kaki 100%. Si ko lelo oyo famille ya mobali wana ba komi ko déclarer ya yo mto so bala déjà année oyo po bana na nzambe komi tango na bango po eza tango na bana na nzambe na basanta tango ya nzambe na basali na ye bana na nzambe na tata na bango o eza tanango so tango yo so bala siko ya okati déjà à quoi bon comment ma vérité ou voir au bon maillot tant de on a vu sur moi si na micho place ake ko bomba na à côté si famille na plutôt pas nde on a vu sur mobile a balaki soki akufi à perdre vie na ye mais soki nde ko moi ça ebisa mobile na vérité que tant na zaki na relation moko boye akoma ko menacer ngai mtakota kanga bande ko likamanga ko kotisa oyo likama kokotisa mutu na lola oyo bandeko likama kokotisa mutu na lola bamboko biso tozalaka nde problème eza na basi ebele bandeko na ba histoire na mwana mwasi musu na minjo nde toloba babima atake na ta wenze te po ani mobala kotisaka ye alobaka ifa bazongisa mbongo akotelaka ye na tango biso tozoloba dollar na biso na loi de chita to ya dollar ekoma pe ebele mais batu mutu musu ba kotiaka etera na $100 eza na 10,000 kwanza mais lelo $100 ekomi na ba 70 et quelques mille kwanza siko bazongisa lo ba kotiaka na $1,500 $2,000 famille wape ko songisa ndeko mwasi akangama na ndako akoma ko changer mapango bandeko ba réalité zali réalité ya Luanda bandeko eza matata bato bazo kotisa bandeko réalité ya Luanda tozana bato ebele bakangama na mboko yo boyo bakao ya falo na mona kasute ya ngayo kana kate ya kristeli boyo bakangama na ndaku pwani mutakoti sai na ngola lo bana yo po mona na tana wenje mona ngola wana ngate
wana ngate boyoka kaya yake na Angola avandaka na Angola me bokomone wapi muntu akotisa ye na Angola amenasa ye mena ye vie dure ye peso ka bombeli bino famille peso koso eza na griffe te bokosala ndengeni ba réalité za awa ya mabala ya Angola ba réalité za na kotisa ka na lwana yo kimi ngai ya onga na zolo ba deja bato bazo bengisa basi na poto eza matata bobongisa ngo oyo tango zo bengisa mutu boyoka na ka ba norme na bino ka na place azali poto ki mutu akomi kuna boyebisa pe batu vérité bandeko les ali sont ante mais mamura adiantar déjà pour bandeko boyeba ke boyebisa ka batu vérité pour na lobaki 2021 vous connaissez la vérité nous affranchira parce que moi aussi je fais part boyebisa ka batu ba vérité oza kokosa kosaba na batu tanga koya kuti vérité wala te asepeli pe na eloko akuti te mamzo ezalaki snap mamzo ezalaki couleur ndeko asepeli lakisa ndeko oyo ozali deja po ezalaki kala oyo basi bazoboya mabala mpona biboso no sikoyo ezalaka so biboso no te sikoyo ekoma pendeke no ovandaka awa kilamba kiashe kokatika lamba nani sikoyo akoyeba biso pe basi balinga lokumu yango tozosima tu touche yango papa mbuta loba liboso ya kobala tuna nzambe aloba pamba te liboso kobala ifo tuna nzambe nazokota wapi nazokende wapi tokosola ngo na mamour makamba kosola ngo ezebele bandeko ndeko na biso mama océan na minute oyo tozoloba aza awa mutu ekomi yo malaria 4 plus or bolingo mwana mwasi oyo abomisi mwana mobali ya bato famille na ye kozala libre mutu apesi nga histoire aza cousine ye kuta aza cousine aya nde kovande mpe bacousine na ye siko lupangu ya tata bato ebukana likolo na ye bakanga tata bato lupangu mpo na mwana nkasi honorable Pembele Pascal ozoyoka makambo ezoyinda mwana mobali abeli mutu ba célibataire ta yango ngana lingaka ka uya salaka boye ngana lingaka ka uya za boye ngana salaka boye yebe kutu via azui marque déposer le marque déposer te loka salier liboso ya kobala tuna nzambe wana ya mamour lisola ela kibiso ya ngwana bandeko lisolo oyo ko continuer ka atambala sima to kozwa suite ya ndeko na biso abimaki kongo to abimite pona koluka toujours koyeba ndenge makambango ezotambola bongo na pesi nzambe ya lola merci na ndenge abandaki na nga mamour ne bandeli pe akomi na nga na suka kaka ndenge ye moko azalaka alpha pe omega ya bavi na biso vraiment na pesi bambote mingi na couple Kibunzi papa Laure ainsi que mama Colette Kibunzi bisika bozali nzambe alola abatela bino na bana na bino ainsi que papa Ernest Tabou bisika bozali na pesi bambote ebele pasteur Michel bongo molongani ya mama na biso Niki na pesi yo bambote bisika ozali couple ya papa na biso Flori Kizola na mama na biso Blanche Kizola na pesi bino bambote ainsi que papa na biso Rigene Zola bampoma na pesi mbote bisika ozali bongo tokoya ko visiter loko wana ya kitoko bisika bongo tolie hamburger ya solo na mama na biso na bana na pesi bango bambote bisika tozali ainsi que motema ya mama na biso la merveille balobi mwasi oya lobaka na lisangu pe lisangu etosaka ye mwasi ya mwindu papa na biso Azaria bampoma bisika ozali bongo na Amérique na pesio bambote ebele bisika ozali na kobosa na te maya ya chéri Olga Mbambi mama na Degaush Anongi bisika ozali na pesio bambote ebele mwana Matondo Kembi mama na Theresia la française yana Nadege balobi bisika ozali na pesio bambote bisika ozali bongo wana pona ko clôturer émission ya lelo nazo pesa bongo sponsor ya makasi balobi après Jésus-Christ aki à Luanda
C'est le sec Didi Finzoni. Hey, Kabushkop, oye. Sec Didi Finzoni, na pesi obambote bisika ozali ainsi que équipe mobima ya Kabushkop. Na pesi bango bambote pour bientôt Kabushkop avec force. Bientôt, to recharger batterie. Que le Seigneur nous bénisse. Ciao.